bonjour. Mbo, termine surtout bande konangai. Mbo, termine surtout bulinga mama Elianitou. Na pesi bino merci. Merci na ba union, se ba disposer à temps. Merci na surtout ba disposer à temps na bino. Merci na ba prétaranga miss pour na kotala to mato ipo na ko ka sona bi. Ba na bo benga ba mama bo sanini, bo benga ba papa. Émission na bino ngo e bandite. Préparons-nous pour le mariage ensemble, suivant maman Elianitou. Oya kutana ngamba la liboso, seza mano ya liboso mona maman Elianitou. Yeba ki na sara ba émission na sur le mariage. Ce que vous avez besoin de émission na au continue na YouTube. Obeti Elianitou TV. Ceux qui obeti Elianitou TV okukutana na ba émission na ya ndenge na ndenge eza ya ndenge na ndenge ya koseka ezali, ya kolamba ezali, ya losambo ezali nyonso eza na Elianitou TV. Si vous s'abonnez au fini mbala liboso, mbala mibale oyo ko fina na cloche topé ngonga. So fini na ngonga. Pourquoi? Parce que ce moment il y a une autre émission et qui émission côté pour signaler kayo ozoka notification qui ring la muka mama il y a une autre nini abo que l'émission otala JCK la H JCK la JCK ok na wapi boyo bunga ngaka boyo JCK la Ashley JC Joshua Claudie bino so 4 bo bunga nga boyo pona lika munina ngo ndeni bo bunga boyo na comprendre bien ta boyo kana ko bo bunga boyo ndenge nini Maman Elianitou boyebi na émission na biso na bakala bino toujours que émission pour le mariage ça pour na bible c'était ça pour na kubumusa bato babing bato tout maman Elianitou mikolozo bela la providence teneni sur service traiteur et décoration la providence yango des agagne penangai yango des amusala oyo ngana salaka mais année oyo tozaki na mwa mbinga par rapport ya pandémie oyo utuko ozo kotumisa biso petit ko pandémie ezali esili na noté bato ba repousser ki mingi ba mariage ba pour na l'année prochaine bien sûr année oyo tozana quelqu'un mariage mais mingi eza pour l'année prochaine. Voilà pourquoi on sait na bino o bozana ceux qui osana posa mama Elianitou asa la mariage na yo c'est le moment ya kosa nini ya koya kosa na contrat na yo déjà pour na posanga maman Elianitou te musala la biso eza toujours c'est traiteur de conseil la providence eza toujours eza ko continuer ka boye binenge la providence ezali numéro de téléphone nga ezali 06 15 31 69 90 yango pe ezaka ka numéro nga ya WhatsApp bozo tu nga ipona nzungu la marmite de maman Elianitou elle kisiki eza biloko maman Elianitou concept moi est-ce que la providence aboti mwana oba bengi la marmite maman Elianitou azana pona kolambela bino biloko ya kosala bino livraison yango mikolo ko monke ba émission kolamba mikolo ezate o yaba monke mikolo ba émission kolamba ezate parce que maman Elianitou pe na musala on asaka musala na nga yango na ya makambo ya kolamba soko moni ko za bapaya olingi kolia kitoko bapaya baya nyonso oyo olingi ko benga maman Elianitou banzungu eza ya modèle na modèle dimension na dimension ezali nzungu na nzungu pe eza na talo na yango maman Elianitou kolamba biloko selon bosenga na yo selon posa na yo oyo olingi yango ya kolamba yasani akwa ko sela yo livraison lelo toza na kati ya mama na likamu tango to so makambo bala bandeko ezalaka jeté libala ezelo kwa kosaka na mote libala ezelo kwa ya motu ya banda bokoko na biso libala ezali eloko ya motu ya bible yango moko elobi que les mariés sont honorés de tous libala balobi que il faut honorer ba parents oki obali mwasi pa na bango oki obali na l'état oki kozwa bénédiction nuptiale na lingomba pa wapi yo osambelaka wana na pesi mbote mingi na mama mete na Toulouse ska tanga mama mete bonga makaponga kala mingi te makolo ezana nzela. Je fais des gros bisous na oyanga motema maman Titi l'angolaise na soli ba bisous de konanga en tout comme Titi nzamba osonga kala mingi te déjà c'est bon billet déjà c'est bon na réserver makambo surtout mikolo ko kaka makolo ezani ni makolo eza nanzela na pesi mbote na mami kuna so na Toulouse pa ya mais c'est les mères mafuba mais c'est les mères na pesi mbote mingi makolo eza nanzela kala mingi te na kati ya bino na kati ya mboka ya Toulouse. Oh my nanga muko na ef sababino ke kubasadi langa kubamelelanga maya malili mama je dis mon gars est-ce que dans le mabe te ceux qui YouTube yemo kaza ko lobaki bon soutenir ba youtubeuse bon soutenir bato baza ko sala bino musala o baza ko liboso pona ko informer bino to pona ko soana bino ceux qui botali bien esika nani na YouTube na ngasa ko mi s'abonner ana
place mo ba komi rejoindre wana soko koti moko kotala okotala eloko nini oyo ko rejoindre mama ile anito otali bi natila mama ile tata moins 10 natila mama ile tata 20 ata mo kaka ndenge yo mo boxinga na yo ata 1000 ata 3 ata 5000 kaka yo mo kaka nenga ba yo ko sepela ko chama mama ile anito chema mama ile posa nini po amela mai ko basalilanga ko badilanga ko basalila ko benanga mai malili parce que bobi ke mission na biso eza pona ko bebisa te za pona ko bungisa ese mona ngaza ke ton na zo ba coup de fil bato basonga mama ile anito oyebi ke ngaso na koma moi sa propre eza pona yo mama ile anito bi ke le songa na sumbi banzungu eza pona yo nazana ndeko moko mobali ne ya mwasi ba témoigner ba benga ba pesenga posa kolela babi mama libalo linga ke kufa mwasi bina zaki mwasi matata mama nitu mwasi moko ka matata penza ko mobali akoma mwasi nga na koma mobali mais tango na tala kayo nazo ko zo mikitisa surtout tango baka bomoni ngani nazate na bi mwasi afumukanda bino ko sa na saka pona na wasa pona bino oui ngape na mwasi afumukanda alias na nga yango na sala ko pona bino bande ko nanga na sala ko pona bande ko basi ba trébicher déjà lelo tikali femme seule parce que ta mutu ki mutu makasi lelo tikali femme seule parce que oyeba ki importance ya libala te otali maman il y a nitu ba conseil et apporter quelque chose mbala sima soki nzamba pese molonga ni bosa nini okovanda ne bien okobatela ye malamu mama na likambo tozokende nango eza makambo etali mabala yango wana libala ndenge bandeko oyo nanu bobali te oyo nanu boza koluka mibali to mpe boza koluka basi il faut kosambela il faut kosenga na nzambe nzambe apesa mobali ya malamu nzambe apesa yo mobali ya mote ya malamu nzambe apesa mobali ya koza ya malamu ya misala mabete bandeko toyebani bilongi me toyebani mitema te toyebani bilongi toyebani mitema te boyoka songo na likambo boyoka mama na likambo oyo ndeko mwasi oyo akutani nango après tant d'années soki okuti mobali aza na 40 ans abala nano te keba mitonaki moto aza na 40 ans abalika te pourquoi soki okuti mobali aza na 45 ans abali nano te attention soki okuti mobali na 50 ans abali nano te attention kozanga kobala na ye koki kozala di ya makambo ebele mosu akozala na femme de nuit mosu akozala na misala mabe mosu akozala na yebi te ndenge nakoki koexplike bino me bino bolanda lisolongo na bobeta boyoka mama na likambo oyo ndeko mwasi akutani nango epai ya mobali oyo ndeko mwasi oyo avandaki na ye ndenge ezalaka kaka asasali mwa bavi na ye mpe mwa ba HPC ekeki deja mwasi a 35 asu bebe te na mikolo aleye nde tokomona ana mwa moke ana 30 35 te bamama ya biso kala na 35 mama ti kobota babota su te na 35 so mama ti kobotela eske bana bazwi deja rele bana babande nini kobota donc mwasi a 35 aza deja mwasi moko ya mokolo mwasi ya 35 ans kaka ndenge mwana basi bazalaka azalaki deja na libala na ye libala ngo mpe eumelaki nango te libala au bout de 3 ans akufaki nango mais le quoi là-bas qui abinanga ki mama nitu le quoi nanga mona miyebi ke ndenge na salama na sama pona za ndumba te na za mo simona linga na za nda kwa libala na vanda nanga nda kwa libala oui libala nanga liboso esimba kite babala kinga penza mobali abala kinga ye toyokana kite mama au bout de 3 ans libala na biso ekufaki nango mais na kotambola nde tozaka basi ozotambola mama ile ya nitu jumo na kendeki na fête nakendeki na fête na baninga na mama moko boye totambolaki na kati ya fête wana naki kokutana na mobali moko bazalika tovandi bamesa côte à côte mobali wana ndenge ezalaka il m'a fait la cour nga mpe nasali nini na ndimi ye bien que eza ba âge na nga te ba différence de 10 ans pour moi c'était beaucoup nga na 35 ans yaza na 45 ans natali âge nga na bandoli nga ba tambali mo za na ba 40 ans po bato ba 45 ans bona bina sani na ndima kaka libale bandeki na to bandeki na chérie copinage kosolola ndenge ezalaka kaka ndenge ezalaka parce que jeune femme wana na ndako ne azaki déjà na bana na ye mibale asi aboteki bana mibale mais mobali wana azaki abali na nuté azaki na mwasi te aza pe na mwana te ayebisenga na bala te na bota te pata bipo na bala te abota te kaka nazwa kaka na ndima babandi ko vivre mobali wana mama na ye avandaka na Belgique ye avandaka na France mwasi azaki na ndako na ye avandaka na ndako ne mobali ayebisali bon loko oza ndako na o déjà tokosala ndenge nini olie nazo su ndako mosusu olie oyo akota pa na nga na kotosala choix so yo ye pa na nga so nga na ye epa na yo mwasi ali bon nga loko na bana na kolongwa te oyebika na leta awa akombo ndako na nga eza akombo na nga na longwa na ya pa na yebi mais oui okoki koya na yo otika moto atikala epa na yo yo ya kokota epa na nga mwasi pa bibo na nga mpe presse mambo bambongo libala lisusu te ya loko na sina balaki na nga toki na biso kaka kovanda système ayaka tovanda mpo na nga ezoderange nga te mpo nabalaki déjà mobali abi problème eza te mwasi alongwe mpa na ye atie locataire na ndako na atie moto atikala na ndako ya toujours na komona me motu mo atikala na ndako awafutela ake kovanda epai ya garçon wana
garçon na biso ke nazaka na mama nanga awa mama nanga azaka na Belgique mama nanga vandaka na Belgique ok problème ezati tokende kotala mama na présenter par mama aki représenter par mama tant représenter par mama bakutani na mama basolo li ebisi tenga na sina bota bana nanga mibale problème ezati me ye bango ke libala esaka na makambo nango awa libala na liboso so bomaki ese kufaki bongo ta moso supporter ki makambo te bongo oyo sikoyo ko supporter yango likwa wa liboso kufaki ko supporter te est-ce que libala oyo ye oko supporter ye la bi mama ba erreur on a seki na libala nanga liboso na kozongela te na ko supporter mama na bi ya malamu okolo bi ko supporter problème ezate malamu o supporter pour moi si na kata ndaka libala a supporter kaka bande ko nanga ko supporter wana soki mikolo ba koloba na masese fa ko linga ko yeba ko supporter ndenge nini o mama o alobeli pona ya zuka ke ko supporter dans sens que mama lobaki na ye lokwa libala na liboso kufaki o supporter ke te balo yepa bi te mama ngai na ko supporter mama zuli loba na ko supporter a tia na poche botika na mela mai mo eza makasi puis koloba oyo so ekawo kaka mai yango pe Masha tal kile mai yango peza na ngai mo yango pe mai yango kite mai eza yanga moko mwana mwasi wana babandi kovanda komone kapi babandi kovanda na Cédric ndako moko azipe bana na ye aye na bango bakoti libala babandi kovanda bana bazaki na bango bana mibale yakina bana mibale bana bazaki na bango bana wana pe ninga zaki na bango bazaki pe libalo ya koteki te bazaba na ya boteki bango déjà avant même libalo ya kufo ya saki 3 kufaki ezaki ya bana wana te bana na boteki na bango avant bana basaba pusana ki mwana moko azaki na ba 12 ans moso azaki na ba 8 ans baki bana libala na liboso abi mama tobandi kovanda na Cédric abi mama na kovanda na Cédric namona kama makambo moko ezaka bizarre Cédric moko soki bozana ye na kati ya lieu sacré namona ba comportement moko bizarre na quand même moi ça va avec les gens na mobile na kati ya ndako ya libala mama Cédric bokozala ke ngana ye to koti na biso bilanga te na Cédric to koti bilanga te mama mais tango to kolamuka na komona Cédric asaki nini azana makambo na nzoto na ye minga na bimenga na Cédric to koti na bilanga te nini Cédric azana makambo na nzoto et comme ko sala nga moi bizarre mama na ya pa benga aboni kuna ba malamu to malamu malabane na biso kaka libala faut ko supporter libala makambo so mona nda kwa libala ba supporter kaka kote okuta ko supporter kete mais awa faut ça nini o supporter mais ko supporter ngo Cédric aza mobulu te Cédric aza na ekime to vanda ka bien ko supporter mama za ko balanga supporter na za ko comprendre te ko supporter mona supporter nini nazo ebate ko supporter mama bana supporter zo ko ninga funa supporter nazo ebate na supporter nini avant de continuer supporter wana na ko souhaiter na joyeux anniversaire pa ya na mwasi ya na biso mama ya Eugénie Ambienne pour anniversaire na yo mama joyeux anniversaire mama Eugénie Ambienne joyeux anniversaire botama malamu happy birthday to you ya Eugénie Ambienne botama elamu joyeux anniversaire ya Eugénie Ambienne botama elamu ya 55 simba nzete simba ebende ozo bakoko na kombo na Yesu lelo toza le 7 août eza anniversaire ya Eugénie Ambienne na bosa kaki na yako kanisa ye jena bien abotama le 7 août ya moko kina sani na yembeli kanda te zuwa te yo pe so ko mon anniversaire na oza posa mbeli ni to yembela o problème ezati numéro de téléphone ya 06 15 31 69 90 so ko bi mbeli ya nitu akoyembela o joyeux anniversaire eza nango pe ya ofele o te mais ana lo babotinda mai batinda aka mai Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir.
Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Maman Nitou. Ce qui est à mon sous-sous, n'est-ce pas que nga penzo to koto esengi na simi Cédric. Moi Cédric, moi ba réticent. Tozo, moi ni ce qui mobala ni moi sina mobali hein. Moi ga kota na bisele moninga. Ce qui kuti mobali azaka lokoso, au moins ata musupo koma lokoso. Ce qui peut mobali kuti moi saka lokoso, au moins la paix a comme si peut moninga lokoso. Mais ce qui kuti moi azaka lokoso te, moninga a s'adapter toujours na oyo ezalili ya kuti na moninga. Po ba lokoso baza ba non lokoso pe bazali. Abi Maman Nitou na kovanda na Cédric, tozo vanda na Cédric. Abi mama. Et comme moi kovanda moi mingi ceux qui te vandi na Cédric, maman to saki 6 mois na Cédric. Ceux qui to kena bilanga na Cédric maman, ceux qui to sisi kolona na biso ndunda tango to kosa kolona maman. Ceux qui na lali na mona ka Cédric a comme le lokola mbwa zo sala nga boye. Le nga Cédric comme le lokola mbwa. Na kola muka. So na lamuki. Na bandi prière. Moi na sembeli na lali. Na wala la pena kimia. Maman Nitou, ceux qui mkolana na lié sacré toke na biso na bilanga te. Na kolala na nga pungi ya kimia. Na kolala na nga kimia ile côté. Mais kolala kimia wana mama souvent so na lali ata kimia soki na lamuki na komona Cédric yé. Vous comprenez hein? Akota ki bilanga. Mais tokoti bilanga na nga ite. Ndenge nini ye aza ya kopola. Ah. Na komi ndenge ezala ko bandi komesa muto tuni muto. Oh mais ndenge nini yo na mona ka yo tangana tokoti bilanga te oza ya kopola ote na yebite talaka na sa pongi na yebite. Maman Nitou komi répétitif. Et comme répétition. Ce qui ngala Cédric tokoti kaka bilanga mama. Ce qui kana tie mutu boye na lali. Na mona kelonga Cédric comme le kola ya mbwa, neti mbwa ninga swangai. Et le gars se dit comme nous quoi mbwa ninga swangai. Na kola muka. Au nom de Jésus. Maman, na moni Cédric comme le ngya mbwa mbala bondi. Mbala misatu. Et ça les 3 fois mon na Cédric. Ce qui n'a pas de maintenant Cédric te. Na kuta Cédric asa ya kopola. Maman, comme ko bangi sangara comme ko mona ndenge ni ndenge nini boye. Mon comme ça na ko vendre Cédric to. Là mo ko vraiment à 3h du matin on a l'autre Cédric. To sili ce qui m'a kamé surtout to kati nunda. Ta on a lali maman na mona Cédric kana elongia mbwa wana yela kanga wana na moni Cédric ayelinga donc elongia mbwa. Et ça kwa na holo taye. En fait ce qui to sili ici. Au moins tu l'as Cédric au moins ko elongia mbwa mo ko bangi sangai. Ngwana na 3h du matin là Cédric la mukana. Cédric la mukana c'est Cédric. Na comprendre te. Souvent ceux qui ngana to continue na bilanga te na kuta kwa oza ya kopola. Yo yebisa kanga ko comprendre kate o yebite zaka oza asa pungi. Mais ceux qui ngana yo kaka to lembu me na kilama na lota ka yo komi lokola mbwa oza ko bangisa ngai.
nasi na loti yango 3 fois moi nazo sala lelo pe wezi na uti kolota on a la mukina tu na Cédric problème nini est-ce que problème ezali Cédric a quasi muta bio problème ezate moi ça habite Cédric ko yebisa nga suki likambo eza pourquoi na lota ka yo ka bo o te problème ezate mama netu na lembisi mama la bango beninga Cédric a solo na mama beninga mama boni libala bongo yo commencer en belle no matata ko ndenge nini na lobaki no kela na kati ndako libala ba supporter il faut ko supporter ya bi mama ko supporter nini habite na lobi no kala ki mukolo il faut ko supporter na lobaki na odeka na ndako libala ba supporter yo ningi so baby se libala ndenge o ute ko bomo po malisusu libala ba supporter ka mama me makamongo bana supporter te na zaka ko pesa yo ka conseil mama na likamunzo kande mama na Cédric baza batu ya misala mabe wana Cédric mama na Cédric aza ba mama oyo bandumba oyo ba mama basweli babande ko saba tukona basweli bolimbisa ngapo ezali ndenge wana baso ya basweli bazaka na ba vitrine na tango akala baso bazaka ko sala kibundumba na Belgique na vitrine wana basi wana moko na bango komone mama Fatou yende mama na Cédric mama Fatou wana mama na Cédric tango aza kosala kinduma na mindele boyebi baso ba yaka poto kala ba na kosala kinduma na vitrine baza basi mingi baza kotambola ka kinduma na mindele soki bazongi na Congo kuna ba mona ya somba lopango ba mona kazaka mingi mona bazo famille en charge. Pourquoi? Parce que ba ya ko tika banzoto na bango na mindele a pona ni bazo famille na bango en charge mingi zaki bongo basi mingi ba yaka kala na poto basalaka bandumba pe mingi bayaka o bayaka na Belgique kala ba muso ba ki professionnel bango okomona ya zana koma okende Kinshasa azumona bato aye na ye akoti na vitrine azumona bato aye na ye akoti na vitrine azo semonga et comme fond de commerce azo semonga billet azumona bato aye na akoti na vitrine et comme fond de commerce asa nini azo semonga na ye billet ba mama mingi basala makambo ba mama na biso ya ba congolaise mama Fatou tango azalaka nanu Cédric azaka mwana muke na Congo mama Fatou tango aya poto mama Fatou asimba bakisi pona mindele ba mona kaye mindele bazwaka ye mingi ndenge mama Fatou asimba bakisi mindele ba mona bazwaka ye mingi po azala na mbongo via mbangu via koluka mbongo na ndenge ya mbangu mama Fatou tango bana ko kende Kinshasa condition ezalaki ye il faut accoucher na mwana na Cédric na loba yango ndenge ezali pona bato ba comprendre bien na selipe lisumu pete il faut accoucher na Cédric pour na mindele ba mona kaye ndenge condition nganga na ya pesa kai ezalaka ndenge wana mama Fatou akena Congo abandi ko sala ba rapport sexuel na Cédric na âge ya 16 ans na éducation so nezaka te bolimbisa ngai fona loba vérité parce que ezape na bato ba babi mama lika mususu loba yango ndenge ezali po bato ba comprendre po sozo kota na ba makembese wana mususu il faut loba parce que ozoloba eza péché te bana ya lelo baza bana Android okomona mwana ya 9 ans ayebi ba film porno ndenge wasakana te pona nini ba parents basomela bana ba téléphone wana bana ba télécharger ba makambo za na kati biso kutumiko to yebi te bana batalaka yango alors pona ko baki mama bana ko sa rapport sexuel na mwana ya lisumu te po bana baza na ba portable ba yeba makambo ebele Cédric mama la bato bana ko kende na âge de 16 ans ce qui est balala na Cédric na chambre moko mama ebisaka Cédric neke omoni makambo oyo naza kosala ngona yo parce que na poto to vivaka ndenge wana moko ko ebisa ngona mutu te il faut tikala entre biso mibale ngai na yo eza makambo ya mama na mwana okoya poto okovanda na poto ko vivre na poto ko mona me ba yebisa ngona mutu te mama to babandi kosala na ba rapport sexuel na Cédric yende alakisa Cédric ndenge nini mwasi azalaka na mobali mama Fatou wana azala Belgique yende alakisa Cédric ndenge nini mwasi na mobali basalaka na kati ya jardin d'Eden yende alakisa mwana na ye anjoka ndenge alakisa oso mwana yo boti atala nzela na yo mama bosu bomona yango Cédric la bomwana na ba 16 ans wana azako banango muke mama ndaza ko lakise ezalaka boy Cédric azuguna ngo mama lebe ko yebisa mwana mutu te mutu fa yebatiza secret na biso po okoka koya poto kuna na poto to vivaka ndenge wana na bana na biso Cédric etikana na mutu ke secret mama yebisa kinga na okende poto na poto vivaka ndenge wana Cédric ke ba vivaka ndenge wana na poto pe mama interdiction ko yebisa na mutu te
Cédric a la poto koyebisa nani ayebisi mutu te bato bayebika ha mwasi ya poto aza mwasi ya mundele nde bato bazaka kere aza mwasi ya mundele basi ya mundele bazaka bongo bavaka bongo yango alalaka na mwana na chambre yala yango pele kota kwa pi muswahili ezoki pe nango te bakipaka na bango te etc on apesi bango te nango ebele na lili mayimbe napesi ba gros bisou na yo Cédric a kola raté Cédric a bandi kola Cédric a kokisi 25 ans de âge maman ekoya na Cédric na poto na 25 ans koya na Cédric na poto biki la wana esala nini esala ke Cédric a koko bala mwasi te mwasi ya Cédric ndenge mama Cédric ezaka kanani mama ne mutu fatika kaka mwasi ya Cédric ya moi pe ya butu Cédric a ko vivre mama kola kati Maman Zokola, maman Zokola Cédric Zokola, maman Zokola siko maman Zokola, maman comme ko gêné quand même que moi na siko yo kendaka makambo wana, maman siko comme ko sawa na ndenge ya bondoki, ndenge ya mulimo, na ndenge ya physique bo maman kati akomko na ndenge ya bondoki, na ndenge ya mulimo bota ba maman ba simba ba kisi, koloko kise mibali basala ki ndumba na ndenge ya nini, na ndenge ya mibali. Ko vanda Cédric de 45 ans, Cédric avanda kana mwasi te. Cédric soko azu mwasi. Ce qui Cédric a besoin moi c'est 1 mois 2 mois 3 mois il faut que bakabwana yango pe kapi akutaka Cédric na moi cité Cédric a cité au moninga na bala kité na préfère ki na zona nutana ngai tout ça wala maman Cédric azaka na Belgique maman Cédric na Belgique Cédric a ko vendre na France pour ko éviter maman asala ka so babuzo bana na maman te moto so kolinde ngono saka botanaka assez révolté Cédric a na France yango na kapita mamona ki makamande wata mavanisa ki Cédric on a lobinde Cédric na ebisi vérité abi kate talanga la maman na ngane na ebisi bino eleka ki boy Cédric a ebisi bi mais il faut une délivrance pour ce qu'on fait délivrance té et ko simba té kapi a telemi ke ko na pasteur na bango talanga situation mobile na zo ko vanda neza boy yango mutu mususu ka leki na nzela na yo eza po abikisa yo mwasi mususu ka leki na nzela na so ka za mwasi mabondeli eza po abikiso mobile mususu leki na nzela na so mobile mabondeli eza po na abikisa yo na sa musala panya mono na sa plein émission je te rappelle panya yoki mobali mususu soki aina nzela no kasambelaka ako délivrer yo mwasi mususu aina nzela no kasambelaka ako délivrer yo nde kapi azu charge wana pasteur aibsabi mwana mobali yo 45 ans aina nzela na yo po azala délivrer soko tika endenge wana azo na délivrer soko tikiye vie wana ko continuer kaka azo délivrance kapi asali to Cédric il faut sambela kapi aina basala nzambe na kati ya ndako ba kusambela pona Cédric kosambela pona Cédric ndimela Yesu comme konsepe mobiki ici Cédric akoma kosala makambo na molimo ndenge kapi ala mkakuta Cédric aza ya kopola parce que mama yaka na ndenge ya mabe na ndenge ya esprit mabe mama mutasaka na Cédric ya komona ka Cédric asaka ni apolaka mabala oyo tokota koza kokota libala sambela nzambala kisayo mais kaka ndenge na bike mutu musoko ya na nzela na oposa ni pona abikisa ona passe ba passer ba komi ko na ndako ba komi ko sambela pona Cédric ko sambela ndenge ka boss ti va l'ex retour à l'envoyeur ce qui ba bien moi ni na boss na ngai ani expéditeur wana mama lisi ndombele sika za le bitala sima moi na ngalo bia mama lisi na boss na ngai kam na ngala ba place wana ntuka na boss na ngai Cédric lo sambo nika bossa TV abakabo papa mopanga pas de pitié pour les ennemis bonika mopanga bande ko bokota na Bossa TV boko découvrir makambo be na Bossa TV bokota na Bossa TV boko yeba ko sambela bokota na Bossa TV boko ba ndinga ko mibomba na sama ko la Yesu bokota na Bossa TV boko yeba ndinga nya ko bengana milimu mabe boko yeba ndinga nya ko discerner makambo oyo tangu depozo ko lo zo ko ba makambo za kibo eza important to tambola kana ba milimu ndenge na ndenge to za lié na ba famille ba papa na ba famille ba mama na ba ndiko to botami na bango mutu na ba problème na mutu na mutaza na géant na ye ndenge to viva kabo il faut ko mpesa na lusambo ko sambela tango bazo ko bimisa milimo mabe ba sali Cédric délivrance boyebi mutu pose la délivrance il faut ye mo kwandima tango bazo ko bimisa milimo mabe na kati ya Cédric mama kuna sika zalaki le kwa Cédric abongwani le kwa Cédric ayambi Christ na bomo na ye Cédric a eu délivrance mama komi
kizengi mama Fatou akomi kizengi na Belgique bayebisaki Cédric mama na yo okende kotala komona mama ndinga akomi mama kende kotala Cédric kende kotala mama akomi kizengi ya kizengi kotanga soli mama akomi kizengi Cédric atala bi oyo na ndinga akomi boy na kolobele kote na kocheka avi na ozongisa ye na Congo Cédric akamati mama atie na avi azongisi mama na Congo kozongisa mama na Congo nde tokoloba na bino boye olie bango bayoki lisolo ndenge mwana beteli bango botala mama oyo boye bamema ye mpe na losambo bakende kobondela te mutu oyo asalaka makambo tata mwasi mwa Cédric alekisaka mama Cédric tata mwasi mama Cédric mama Fatou oyo alekisaka mama Fatou banzela wana amemi ye wapi epa ya nganga olie meme na losambo ye amemi na nzela ya bonganga bakende osali kotraite ye mpo na bisala mabazi yaki nango ndenge toloba boye mama Cédric akufaka te mama Cédric akufi mususu doki afi na oso akufi kozwa kimia mama Cédric akufi bato ya mitema monene bazali kapi ndenge avandaki na Cédric amemi Cédric na losambo Cédric ndenge azwi délivrance mama na Cédric asali nini akufi ndenge tozosola na bino boye kapi atali mosala monene asali boye na boya so Cédric nakende mama pa asali nini mama akufi na ye bapase bayebise te lokola esesili boye asazwi délivrance na ye mama pa kufi okozana na kimia ndenge tozoloba na bino boye lelo Cédric azwi kimia Cédric akoma koteya makambo na ye wana pona kotalisa bato ndenge nini okoki kozala envoûté na mama oyo aboti yo okoki kozala envoûté na papa oyo aboti yo kolinga biloko ya mokili koleka nzambe te kolinga mingi biloko ya mokili kokangama nango te bato mingi basalaka mosala ya mabe surtout bamama oyo basalaka kindumba bamama oyo basalaka kindumba bamama oyo bazalaka na kindumba kokende na balome bamama oyo batelemaka na bazali kotema na boulevard à l'époque bazalaka bafi bakoma bamama oyo bazali kotema na boulevard koluka mindele basi mingi oyo basala kindumba na mindele bakotaka mingi bonganga botala mwana yo boti omemi 9 mwana libumo omelisi mabele oche na mokili yo moko bebisi mwana wana mama botaki Cédric kaka ye moko na bakisi na mindele nyonso atikala kozwa atikala kobota mwana mosusu te mwana kaka botaki moko Cédric mpe abebisi mwana chance kapi aleki na nzela ya Cédric lelo asali nini azwi lobiko abongwani parla nangaki na bake botika Yesu Masiya te na bomo na bino botika nzela ya Nzambe te losambo eleki nyonso Nzambe aleki nyonso to asu na tango akala te tango ba parents ba koko na biso ba makambo banza mampungu ya kokende kolukaka ba kisi de gauche à droite lelo za makambo ya Jésus Christ de Nazareth mokila lelo faut ko sambela il faut ko sambela na mokila ko mitika na maboko ya Nzambe il faut ko mitika sambela pona ndaku na yo sambela pona libala na yo sambela pona bana na yo sambela pona bandeko na yo sambela pona sala na yo ponyoso oya yo il faut tika kaona maboko ya Nzambe sans Nzambe toza rien foutu ya makambo mususu boza komona ta bana mususu baza ko telema mona ko finga ba parents mona ko finga mama mona ko finga papa mona ko finga bazanga respect azana semence mokati na ye azana molimo osa ta mususu contre volonté na ye mai pesi non mais ici aza osama ta mususu contre volonté na ye c'est moi ça na 4e tout ça kotinda ça botala Cédric bakozala moi na kati ya ndako bana lieu sacré bakoti na bango bilanga te mais ceux qui balamuki yaza ya kopola ceux qui peut afungola motema pa ya mwasi te expliquer mwasi te angaki pe kozala lobiko te mais loko alingaki mwasi loko la fungola ki motema ayebisi mwasi vérité po basi se banda kokabwana bango abanda ko yebisi bango vérité te botala molimo mabe oyo tango yo kushe na ovana na mobile na yo eza koyelo na ndenge ya mbwa pona nini kanda boyebike mbwa eza pite eza koya na ndenge ya kanda molimo ya kanda molimo ya mbwa eza koya donc wana mama koti na kati ya Cédric komona yo ndio sala boyele ko ngala lingite yango yo zo sala botala niveau boyoka liloba mama est-ce qu'on supporter pour ma commande quand c'est donc faut supporter donc on supporter ne wana faki moi ça supporter ma kambo elle nga comme on n'est pas ya Cédric pour na lelo en tout cas to suki wana mbote na bino nyonso tout ba de kolanga botala kangai kana ba que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata zamka sakumuna zamba ne beshinel bana bet bons mbala simana yebse kibino kona kobeta bino lisolo ya mama bokilo asubi na kata nzungu ya madesu mama bokilo ya ndoki asubi na kata nzungu ya madesu oyo bakoko ni bakolia lisolo neza eza moto
yango bokoyoka na mbala ya nsima mpona lelo tosuki wana nzambe animeshene bana betbos bye bye.